Très heureux, ya koyeba ke boza ebele liboso ya ba télévision na bino pour la émission na bino oyo sujet du jour to consacrer yango plus na wetali le banzambe parce que Dieu nous demande de le mettre toujours en première position et biso na la voix du peuple to salela yango parce que to yebi ke yene mutaza source rémunérateur pouvoirs ba ono soza yango pour ça, c'est la raison pour laquelle on s'est dit vraiment cette fois-ci suite à l'appel na binope to consacrer vraiment espace mobimba poto solara mambetali liloba nzambe. Et dans cette émission aujourd'hui nous recevons pour vous quelqu'un qui vient de très loin. Je pense que bino batboza libanda bozarane mais pour na biso awa auti musika à partir ya France et musali nzambe o to bengi bongo le docteur Pasteur Paul yende toromekape kosolana ye makambo etali devenir ya christianisme ya ba chrétien awa na communauté na biso congolaise, c'est-à-dire oyo bazawa na Congo et puis au baza libanda parce que beaucoup de gens lelo se plaignent que balini suko kende l'église suite ya ba détails et belé. C'est la raison pour laquelle tu préférais qu'il est l'auto yamba Moussal Nanzambe le docteur Pasteur Paul yende tourmekape ko décortiquer ko ça l'analyse et puis par là ko profiter pe ko annoncer bonne nouvelle au Jésus-Christ atikela ba sel nzambe pour na ko sauver ba âme sans plus tarder na ça l'appel na invité na biso mokolelo le docteur Pasteur Paul. Bonjour. Bonjour papa Vincent, na sepeli vraiment na présence na bino tongo lelo poto solo la na oetali parole de Dieu et na pesipe mbote na bandeko nyonso balandaka site na biso la voix du peuple au bazwami na mokili mombanzamba pambola bango. Voilà. Docteur Pasteur Paul Toyambio awa na Kinshasa, je pense que c'est pour un but to bi ko fa na résidence ils en France mais tant oye na Kinshasa to go ba moi moke raison na yo awa na kati ya Congo. Na wetali etonga ya Nzambe. Bah mususu wana wi keza privé mais oye tali etonga Nzambe pas docteur Pasteur Paul awa na Congo pour na usalani. Merci tonton Vincent pour la question. Biso partout au Kendaka, mission zalika tote ya liloba Nzambe. Yangwana isa raison de vivre na biso. Donc Naza ça fait déjà une semaine. On a yaki juste pour na mise à part ko tala pebino bandeko famille mais na yaki pe les sous parce que Naza na ba séminaire rebelle. Il fallait na tenir awa na outi déjà to sali mission déjà si na sali une semaine donc na outi ko silisa séminaire à Liboso to zalaki nango il y a 4 jours dans na koma ki mardi to bandi séminaire na biso mercredi to kenango ti dimanche to clôturer et l'église de la régénération na binzozone pa bishop Kyungu na pesiembo tesika zwami na mama Lili et semaine osu to zali to zana musala musu to zo banda to aussi toujours ti dimanche pour na pambola toujours peuple de Dieu. Voilà et loko meminga na Kinshasa yangwana. Voilà. Ezana batu belé ou peut-être bazo découvrir yo lelo. J'aimerais un peu Pasteur Paul au retracer biso un peu parcours ya ministère na yo pose à la sika aux alelo pour bato pe bazo talabaye ba mutuni ni Vincent Ayambi. Merci encore pour la question, elle est vraiment pertinente. Docteur Paul Madikita botami déjà dans la famille chrétienne. Nangolo Nzambe déjà ba parents tant toye to botami babande ko kende église na Kadez et si kani bisonio sotozo ki opportunité au ça la premier pas na évangile ko kalilo banzambe et tant Nzamba sali grâce que l'église de réveil bandana Kinshasa. C'est là où à partir de 89 dans nzela ya ba grande sœur nanga to komaki ko fréquenter une église de réveil et na quartier voilà kino lelo naza toujours na kati ya mouvement réveil. Et dans 95 nde sika Nzamba telemisa kinga pona bando sala musala na ye oyo nazo sala depuis 95 na église de réveil tilelo. Donc voilà parcours ezangwana ça fait 22 ans nazo sala musala Nzambe et nakata ministère donc nazo enseignant il y a parole de Dieu mais nakamba pe église bato pe bakobenganga pasteur mais na 5 ministères naza docteur. Voilà. Na 5 ministères oza docteur tu bana potokuna et église nini ozoko kamba et puis adresse nango eza peut-être moto moko pa ozala intéressé avant en France aza peut-être pemeni ya église wana ako pe osepela wa osangana bino ba jour na bino prière adresse eza wapi et puis église nini.
Donc naza pasteur nakati ya centre évangélique Bethel et ça na mboka France, plus précisément à Paris. Et sikani tozo sala musala nzambe juste na musika penza mingi te na Gare du Nord. Donc l'église est vraiment située juste à 10 minutes à Gare du Nord, église Bethel. Donc pour na bateau bavandi na Paris et à partir de Gare du Nord qu'on soit train RRD ou ekendaka direction Goussainville. Donc juste cette troisième station babengango Pierre Fitztin et église ezakaka wana na gare. Dès qu'on quitte la gare, il y a Pierre Fitztin juste à gauche, tant aux là juste à droite, aux hommes on a juste panneau ya monene clôture église tokoma penza église Bethel. Donc eza et si kanande tozwami tozo sala musala nzambe na centre évangélique Bethel. Voilà. Centre évangélique Bethel, pasteur Paul, sans plus tarder, tu as un peu, dans si j'ai un peu, tu analyser un peu, on va bien devenir, il y a église de réveil dans la communauté congolaise. Première d'abord réaction par rapport à thème Allélo. Thème Allélo, c'est un thème très très capital, hein, surtout dans un moment où c'est difficile à aborder. Parce qu'aujourd'hui, l'église de réveil, c'est vrai. Ils ont souffrir d'un problème à chaque fois à Kinshasa, nazo constaté. Église de réveil, les églises pour le moment ils ont souffrir de la critique et belé, ils ont souffrir de la crédibilité. Église sali moi kolongo la crédibilité, lelo naza na quatre églises de réveil. Et na ko bomba vérité te on a sur le terrain et beaucoup de gens bazo pesa lisusu valeur vraiment te na église de réveil ndenge zalaki kala mais tokoluka to peut-être to meka ko faire comprendre bandeko et belé oyo bazo parler mal l'église de réveil misusu bazo zala na raison misusu pe bazo zala na raison te parce que lelo ba interprétation musu se komi mabe mutako lo balikamba monité mutako lo balikambu poka ayoki mais belé pezo zala nango ba rumeur yango tokoluka vraiment to lo besika mabe zali to pia conseil et sika malamu ezali to ko encourager mais j'ai aimé déjà thème oyo po ko éclairer bato belé au bazolanda biso na ba Belgique wana na ba France et tout na Kinshasa partout na États-Unis na bi ke opesa vraiment lumière na bande ko belé au bazo sala peut-être ba fausse interprétation pour na église de réveil et puis ba oyo bazo mona net baza na raison to meka kopia bango conseil sur marche mo bo à suivre pour na spiritualité na bango parce que nzambe azana kana posa tozala quelque part poto yo kalilobane poto kola Tomi Bongo Gisama na koya na ye po ete tozala bato to trouver vraiment grâce à Gozala enlevé pour to hériter bo continuer. Donc voilà, c'est vraiment un très bon thème où on a CP dans mingi. Voilà. Pasteur Paul to banina nous aborder premier aspect. Dans la parole de Dieu tu as dit que Jean-Baptiste Tangwayaki ayaki na message à repentance si je me trompe pas. Et Jésus-Christ est envoyé à un message à sali, il y a vie éternelle. Et mission Jésus-Christ a tikelaki ba disciples ba apôtres. Les aki ko continuer à annoncer cette bonne nouvelle, il y a sali, il y a vie éternelle tozwa lelo na kondimela ye tant que Jésus-Christ c'est comme kondipe mo bikisi na biso. Mais oyo to remarqué lelo na ba église de réveil, message wana il y a repentance. Na ya sali était ya maradissu souté message comme ko dominer na l'église na biso eza message ya prospérité ya rozana mbongo message ya robala message ya rozwa musala message ya voyager ça ce sont les enseignements où comme ko primer na kati ya ba église na biso ba église de réveil en général lelo et si j'ai pas encore très loin et comme même espace et place oyoyo pasteur je dis en général comme ko profiter na ko séduire bateau avec des paroles moro boye oyotinda même bateau na ba séparation il y a ba famille au mona non nengoza boye tellement mundimi azana posa koma na mbongo parce que message à pasteur ezaka prospérité koma na mbongo zo musala et tellement mundimi azokoka koma place oyo azolinga wana te et po azoye bien et comme non noko na bino
moi na yo tata moi si na yo famille à tata mutu eza ko bloquer et ils ont même na séparation. C'est la raison pour laquelle première question on a pasteur, est-ce que vous êtes conscient il y a les lonenge enseignement au Jésus-Christ atikelaki bino basala nzambe bo annoncer bo tie yango pemene komi plus donc botiki mini spiritualité bo mi pesa trop na matériel. Voilà. Merci pour la question. Na ebi que eza eloko ezolo ba mape mingi mais ngana zo partager penza avis wana tenayo et thème central de la Bible est Jésus. Donc de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, thème nabiso central au bisonion soba prédicateur, ba pasteur, ba évangéliste, c'est autozote à Jésus. Et Jésus autozote à ABC bison en Matthieu chapitre 6, le verset 33, que cherchait premièrement le royaume des cieux. Donc biso démarche nabiso alibosueza to montra kabatu Jésus, c'est-à-dire ba yamba sumasia lokola mokonzipe mobiki ici, c'est-à-dire toti kamasu mutoye pa na Jésus de façon que bo mo nabiso ebiki sama parce que Bible bi nyonso tozomona na mokili ekoleka mitu ke koleka bambongo ekoleka mapango ekoleka mariage ekoleka voyage ekoleka mais Bible bi royaume la parole de Dieu ne ekotika l'éternellement. Donc biso mission na biso eza kolongola mutu na lifelo kokotisa mutu na royaume nzambe kolongola mutu na péché kokotisa mutu na vie ya sanctification. Donc ce que ça na bato bazote ya bongo que bazu message à repentance message ya sali o eza base na biso basali na nzambe kochango pembeni côté ya ozolo bawana matériel côté ya beaucoup plus matériel côté ya beaucoup plus matériel naza contre bato bazote ya ngote mais conseil onga na koko pesa na bato baza mingi côté à yango que va présenter d'abord bato Christ va présenter d'abord bato message à salut message à repentance et lelo soki mutabongoline mutema apesi bo monae pa ya Jésus Bible obi et nyonso etikali nzamba ko pesa bisongo lokola matabisi a kopesa bisongo après donc base na biso za no bokonzi na nzambe peut-être soki mutu a gagné déjà royaume des cieux a bongoli motema komo sambela nzambe et Bible eza vaste na kati ya Bible balobeli kaka repentance te bien que yango eza message central message de base mais na kati ya Bible eza pe na bamate ya mususu oyo Bible etalisi biso ndenge nini bato bakoko pambola ma financièrement eza nango mabete na mutu aza déjà sauvé atambolaka na nzambe azobanga nzambe il craint Dieu aebine déjà nzambe c'est-à-dire ceux qui le loi kuziaye akohériter déjà son royaume eza pe mabete pona mutu wana kolaki se démarche mususu ndeni akopambola ma financièrement parce que ça nango pe biblique mais côté ya kaka yango kocha de côté la repentance ce que ça na bandeko bazo sala ngonga na kosenga bango de commencer d'abord à prêcher la repentance et après de montrer aussi les gens d'autres voies comme Melabisope Mapamboli, succès na vie, et ça très important. Voilà ce que je peux dire par rapport à Motunana. Nangana zo vraiment mon pasteur parce que toujours beta masola devenir il y a l'église de réveil na communauté congolaise et ça batum sous bon ngabalo ba bato lingape tout décortiquer moi mon qui thème na biso soko décortiquer les biso thème on mon qui après tozon sous na ba question sous italien. Devenir il y a l'église de réveil na katia mboka na biso la République démocratique du Congo déjà tant que le bel devenir tout mon futur il y a l'église de réveil tant que le bel devenir à l'église de réveil tout mon avenir il y a l'église de réveil tout mon sika l'église de réveil ezokende sika l'église de réveil ekokoma mikolekoya yango nande tozo benga devenir donc tout le monde a beaucoup plus futur tout le monde a beaucoup plus avenir mais tant que tozo le bel église de réveil le confusion pesé belé il suffit tout que l'église moba betambunda tobia bangonde réveil en fait tant que tozo le bel église de réveil eza Église Oyo ont manifesté plusieurs caractéristiques, mais on a ciblé rapidement comme ça 5 caractéristiques aux autres église de réveil. Caractéristiques alboso église Tobenga réveil église O bazo croire en la personne du Saint-Esprit et à sa divinité. Donc sotobi divinité ça dit bonzambe à Saint-Esprit et lingi kolobate ke banzambe baza ebele. Na Ephésiens chapitre 4 verset 6 Bible il y a un seul Dieu. Donc parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit bazo sala mutumoko.
et ça nango bato belete. De l'église de réveil, c'est d'abord une église où bazo croire na divinité pe na personne na Saint-Esprit. Yangwana tozo benga lelo église de réveil. Église de réveil, deuxième caractéristique, eza église oyo ezo croire na manifestation à Saint-Esprit à travers badon spirituel les aranef na Bible, dont la parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, foi, tout ça, discernement des esprits, la parole de connaissance, parole de foi. Donc, ma caractéristique, wana nion son neuf, yangwa nezo sala les neuf dons spirituels. Pourquoi tobe ngango ba dons spirituels? Parce que ça ba don oyoyo so totangi na 1 Corinthiens 12 1 à 10 Bible c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons et on tobe ngango les dons du Saint-Esprit. Donc, deuxième caractéristique de l'église de réveil, ça église oyo. Bazo croire na ba manifestation, il y a Saint-Esprit à travers les neuf dons spirituels. Troisième caractéristique, tozo identifier église de réveil, église au bandima miracle. Bandima miracle que mutako kufape bo prier pone asekwi que mutako zalape malade bokene pe l'hôpitalité malgré c'est important aussi que l'hôpital les a par rapport à révélation nzamba pe sibino mutumso akobela nzamba mettre bino a cœur boko hôpital te bosambela pona obika soki nzambe pe na muta mettre bino a cœur waneza mabete église ba croire na miracle. Quatrième caractéristique église de réveil za église oyo bazo ndima salika na kombo à Jésus que mutu bika. Il faut qu'on voit Jésus selon Actes chapitre 4, les versets 10 à 12. Et puis, dernière caractéristique, na kopé salelo. Tantôt, l'église de réveil, et l'église au bazo dénoncer péché pour soutenir la sanctification, la vie de l'intégrité, vie sans péché, vie parfaite, vie d'honnêteté. Oyoyo, Jésus a sengi nabiso. Donc voilà, tantôt le devenir, il y a l'église de réveil. N'a copé ça juste introduction pour nous décortiquer thème. Donc, tous les gens on vraiment par ce devenir, nini. Oyo nzambazo c'est la pona l'église de réveil lobby l'église de réveil faut la ndenge nini lobby l'église de réveil basa la nini pona lobby yangwana eza en fait introduction to ko sala na thème na biso peut-être avant to kende na détail selon ma question oyo ndeko Vincent abongisi pona biso tongwalelo. Voilà donc je pense que le pasteur Paul Otuko vraiment ko décortiquer biso église de réveil, je pense qu'il y a PCP lumière na bande ko belé bazota là peut-être baye baraté tant au barra église de réveil et zanini mais to côté un peu sur le plan pratique personnellement au PCP so ba caractéristique nyonso mais biso ce côté to kenepe na ba moi je veux plus être un peu trop critique, c'est-à-dire na zota la baspe oyo tozomona elo nizo sala lelo batu belé au bazaki pena na ba volonté parce qu'on doit se le dire le pasteur. Première question on va pena ba no retourner le engouement dévotion et là on a bazaki na ngokala ezaki soki muto église tu vois les gens vraiment bazam motivés il y a aucune église pour le banzambe mais lelo si on doit vraiment être clair lelo batu bakomi bakoti kilo il y a aucune église mutazo préféré naie avant nané na ndaku qui a une église. Suite, il y a Makambo Oyo Mingezo de kan église. Première d'abord, pour un binomo étant que pasteur, et là, quand on a un ça malelo, bah tu vas sous motivé, bah sous dévoué, il y a Roya, Koyoka Lilo Banza, mais avec l'église, et Zosa la binoné. Quel est le message que vous pouvez donner par rapport au Nango? Oui, tango bato bavandi netinanda, par rapport il y a comportement moko boye oeza dinte, peut-être ba trouver na quatre église, et sali ke bavanda nandaku. Et zaka triste ko constater bongo parce que à force ya ovanda nandaku mutu awabanda ko bungisa mikolo na mikolo kibonzambe oaza nango oza d'accord nanga même soki lelo tolobi tolo na nzete soki toboaki elongo mai premier jour toboaki elongo mai deuxième jour et que troisième jour toboaki mai te lobi toya okuta efane tokuta na fleur efane parce que manque ya ravitaillement azana besoin mai pour vivre tant toi en église mutazo kalilo banzambe ezoko lisaye a outi une étape 1 à une étape 2 et lobi sous sa case continue ko kalilo banzamba zo une étape 2 à comme une étape 3 donc il y a une croissance et zo salama d'une manière continuelle progressive na vie na à force aux en présence ensemble bazo kalilo banzambe so batu bava en église ça nous fait toujours triste parce que bazo perdre quelque chose où eza capital pour la construction ya foi na bango et ça là toujours pas si connaissons moins que le loba pasteur et belé baza base ya batu le loba ya sub église té
Au lieu que pasteur azala pour que attirer motiver l'église mais le pasteur comment belé comment plus coutuner cause ya batu belé ba vana ndako. Oui, Bible bi na livre Ecclésiaste il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc nous sommes togo komona na mukili na ba domaine nous seza makambo salama déjà tuerie et salama déjà. Voilà donc pasteur nalingaki to kotana nusko na aspect ya wetali finance. Na wetali mbongo na kati etonga ya Nzambe. Responsabilité to devoir ya mondimi et suki eza wapi et suki wapi. Si je pose cette question, pourquoi? Parce que tous ont remarqué, les gens de l'église est commis, pasteur a été bien. Mais tout comme à un moment moko, tu bani na offrande, bah tu baye ba pesi offrande, badim, bah tu baye ba pesi badim. Tu que ce soit offrande du prophète, bah tu baye ba pesi offrande du prophète. Tu que o mbongo ya muto a été lelo, na ito so ba denga en termenini, bah tu baye ba pesi. Toké na no construction batu baye ba pesi bon siko to bani service spécial tozo samela bato bazana ba $1000 500 300 200 100 10 et ce qui wana te bon na ina sala sous service moko nzamba inspiré nga tout ça na minito to yeba vraiment pasteur mekin peut éclairer biso ba pratique nyonso wana lelo. Est-ce que c'est vraiment conforme? Parce que moi je sais dans la parole de Dieu, Dieu nous demande de payer la dîme, comme le dit dans Malachie, et puis dans Proverbe où Dieu nous demande de reconnaître avec le prémisse de tous nos revenus. Et puis on nous demande aussi, il y a qu'à partager abondamment aux alango. Mais tout ce qui se passe lelo na les finances, parce que ezali parmi ba cause où lelo pe est dérouté ba nanzambe ebele. Mutumsusu a commis même, à moment on dirait pasteur, to prophète, a commis utiliser comme source, il y a moyen de revivre. Et on dit que pasteur ou éclairé bicho un peu, tout ba ni nous sengeli chrétien croyant à ceux qui ont na etali couper ça na kati église parce que les lots est commis un peu parmi ba cause où ils ont bébisa l'église de réveil les lots. Ok, merci Ndeko Vincent. Naolinga vraiment nazala très très clair parce que bisonyo so otozolanda na banda kutoyebi ke problème mbongo lelo ezo sala vraiment kokosoka en église même na ba couple et ceux qui clair ezate na makambo etali mbongo tozomona pe même biso tovandi na mikili ya poto ba couple belé pe bazoka bwana et ba ami pe belé bazoko se séparer bazalaki na bango 20 ans na ki amitié a bien likambuka ya mbongo ekoti na kati et tant mususu bayokani bien te mutonyo sazara na besoin zala nango belé koleka muninga ezomema bato ebele lelo na koka bwana mena o etali finance na kati ya musala nzambe nga na kozala contre soki namoni naza na esika moko bazo senga soit mbongo na ba raison moko o eza biblique te nako loba peut-être keza pratique mabe mais lokola na vivre en te eza question yo pesinga ce que je peux dire na kati église c'est vrai ba offrande des ebele oyo nzamba institué na kati ya bible offrande liboso tozobenga ngo dîme donc 10% ya oyo mutu azo gagner naza salarié na fin du mois ba futingai $100 et nzambe moko na Malachi chapitre 3 asengi bisoto apporter ba dîme c'est-à-dire ba futinga $100 na longoli $10 na chaîne enveloppe na ye nango na kati ya temple na pesi yango lokola dîme wana eza biblique nzambe mutu asengi bisoto sala bongo. Et offrande mususu ya mibale yango tozobenga ngo offrande pona ko soutenir misala ya nzambe et toko sala kilte sili oyo muke naza nango soki naza nango gloire à Dieu soki naza nango te gloire à Dieu na kocha offrande wana ki para montante ezo dépendre na ngai na bible tomoni mwasi moko yaki na ba pièce mibala pesi Jésus alobaki muto na Marc chapitre 12 abi muto apesi koleka batu nyonso donc wana ezo zana montante fixé eza selon bozui ya mutu soki na koki na 500 na pied 500 soki na koki na 200 na pied 200 na koki na 100 na pied 100 soki na koki na 1000 francs na pesi
1000 francs. Donc on a offrande topé saka et sungaka pour na kosala misala nzambe quelque part tozana besoin en poule moko ziki to somba sikato baksa na banzela offrande wana o topé saka pour nous soutenir misala nzambe nde to salaka kotonga église. Offrande ya misato nga na yebi na Bible yango tozobenga na Galates 6 offrande des prophètes. Donc ça dit Bible lobi na mutu o azote ya bino parole de Dieu. Muke o bokoki kozala na yango bo pesa et pas inaye parce que il vit de ça. Jésus tangoye na ancienne na nouvelle alliance a ebisi biso ouvrier mérite son salaire. Mutu atei mukolo wana soki naza nango te problème ezate eza péché te mais soki naza nango kozwa muke kopesa o tozobenga offrande de prophète kopesa ko encourager musala o asali ko encourager na o azosala pona nzambe wana eza mabete. En tout cas d'une manière générale na mbongo na kati église kopesa eza mabete soki gestion nango eza malamu. Soki gestion nde ya mbongo eza mabe muto azosenga mbongo na kati église azosenga na intention ya atonga bandaku pona yemoko pona peuple de Dieu te pona nzambe te soki azosenga mbongo na ba intention moko akendaka bapoto à vivre bien à joa botel 5 étoiles na ba mobembo esika azokende wana nde tokoki kokonda nango. Mais soki mosali na nzambo aza correct na tamboli na Kinshasa na l'église namoni l'église mususu l'église pareil so pasteur asengi soki nga naza wana na ko hésiter te na pesa. Peut-être bakolo ba osali publicité na ye mais en tout cas na tamboli na l'église mususu namoni na bi pasteur soka sengi mbongo vraiment soki nga naza fo na pesa ye sans na réfléchir potali musala zo sala otali o asali po na nzambe o azo continuer ko sala na bi non eza na bato bazo mériter quand même to pesa bango. Parce que bazo zwango bazo chango pe na musala nzambe mais o bazo zwango bazo utilizango na ndenge moko malhonnêteté na ndenge moko kota vraiment te na musala nzambe c'est là où tokolo ba mabe tokolo ba ke eza ba pratique ya mabe mais mbongo na kati église ezo dépendre kaka na utilisation nango soki utilisation eza malamu kopesa mbongo eza mabe te to vanda kana isika mambetali mbongo to izongi na likambo lobi offrande eza eloko yo moto abongisi na motema na ye pona kopesa mobakisi offrande du prophète oyo bike moto a jour wana te yaki loba nzambe yende il faut ko encourager ye bongo offrande bopesaki ali o topesaki tour ali boso musana ngoni. Ok, merci pour la question. Offrande topesaka na église ezara po sala misala ya nzambe. Mais moto pate azo azana katika ya usala musala ngwanzi. Pourquoi bozuka offrande wana o bopesa l'église bolongoli parti bopesier. Faut kaka mususu bima parce que comment le rôle va service au monde moto afandi premier tour aye. Deuxième tour boyebi poche moto te. Premier tour aye atesa ki ya pesa kwa zangi na ngole afandi au point du prophète azangi. Est-ce que nzambe pena pambolinga na piagi ofwani me ya prophète na pesité muto atenga le banzambe c'est que na kopisi le banzambe donc quelque part comme moi cause mo ya culpabilité ya mondimo wa ki ko le banzambe jour wana moi na rappel devoir na ngati il fallait na pesa offrande du prophète mais na zanyango alors que ce bosuka na mo na offrande boyebi ke bon de to zuboye o nambo kena boye nambo kena boye pourquoi pas ils organisation interne na bino le que ya kotambusa bandimi premier tour deuxième tour troisième tour pour na kopesa offrande. Ok, merci. Esa question moko na ndenga ki musunia esa question pena esa normal mututu. Nazo kene nango poto ede pena bato balotala lelo bato lelo bakoma parce que comment critique lelo pasteur. Na zo mona na ngindisa bato wana. C'est-à-dire il faut tout éclairer bato lelo baye ba o bazo concevoir sur le plan physique. Voilà. Ok, na ndenga pena ki bumutu esa question yo bisonio sotoko tunango mais soki tozongi na Bible mutelo biango. Bible mutelobiango soki offrande du prophète mupandi nango offrande ya nini pona mona pe Jésus Christ atea mais na mona pas pesa ko offrande du prophète ite ezaleka ka offrande des oya normal sotoke na Bible na Galates na Dibisio Galates chapitre 6 verset 6 wana Bible mutezo sengango soki mutoyo a enseigné bino parole de Dieu ndambo obozanango bopesa ye eza offrande ya église te eza pona muto atei bino. Hébreu, Galates chapitre 6 verset 6. Bato bazolanda biso baza bato baza pe na ba Bible na ndako soki mutu nyonso atangi Bible ako comprendre. Et Jésus moka lobi l'ouvrier mérite son salaire. Donc on eza offrande
tozopesa mpona moto ate encourager to encourager ye na o asali topesa ye lisusu makasi soutien na biso de façon ka continuer mais offrande topesa na église soki nzambe mo na bible kabolango wana eza problème ya pasteur to asengi yango eza problème ya nzambe wana siko offrande wana eza te ke tozwi yango topesi yango pasteur offrande topiaka na église eza te siko tozwi yango topesi yango mutu eza offrande oyo utilisation nango ezali esalaka ka musala ya nzambe na kati église place moko boye esali mwa sime esali lokola mwa kobukana wana tokozwa offrande ya église oyo ekotaka chaque fois na église offrande wana gestion nango eza na mutu pena gera yango soki pe gestion eza susu ya malamu koleka biso tosengaka kochaka yango na banque bochaka yango na banque parce que eza mbongo esalaka misala église si ya un besoin na kati église mpona kosala makambo église tokozwa yango tosombi mwa saki moka sima tobongisi na mwa porte esika moko ebebaki esika moko boye couleur esali lokola mwa kokoma ya mwa kala tokozwa n'offrande te ya oyo topambolaki moto atei journée wana eza offrande oyo ekotaka chaque fois na église eza pasteur afutama mbongo oyo limbisanga église ezalaka toujours na numéro 1 oyo a consacré vie na mobimba pour na ministère nzambe c'est-à-dire charge na ye na bato bazokamba sikoyo ye mbongo ne oyo abando se retrouver na eza offrande te eza so mususu bonne question ngana bando zela vraiment question maintenant nzambe tangu aya initié ba offrande nyonso na bible offrande na offrande eza na utilisation nango sikoyo na kati église tangu bible lobi apporter na ndako nanga ba dîme c'est les dîmes nezalaka revenir à pasteur pona ko sunga pasteur a cause à la ye mon côté dans musu na kati église ba pasteur bazami balé oyo bakambaka musala nzambe ba dîme ekotaka na église selon la bible eza mbongo oyo esungaka église esungaka bato bazo gérer église pour na revenir soit pasteur à cause de la besoin pantalon pasteur à cause de la besoin liapé nanda kune pour azwa makasi ya côté ya nazolo ba pasteur ka ye mon côté eza na église o ba pasteur oui eza na église oyo ba pasteur baza tantôt mi balé mi sato baza en plein ta basala misala nzambe ba dim oyo kotaka na église ezalaka po na temps ya kala na temps ancienne alliance ezalaki tango ezokota ezo servir bazo utiliser ngo pona ba lévite bato bazalaki ba sacrificateur basalaka na temple basalaka te bazala ko neti lelo image toko pesa bon lokola ya ba pasteur ezalaki revenu pona bango balia donc lelo ba pasteur bazali dimeza vraiment pour les pasteurs pour na revenir na bango ba zwa mwa esika ya kosomba mwa pantalon ya kosomba pe tant musu mwana pe na ndaku sokaza na famille mwana pe na ndaku tout ça mwa lipa ya mwasi mwa lipa papa na mwana donc ba dîme na kati église yango ezalaka te o totongela ngo église ba dîme ekotaka na église eza oyo nzambe abongisi pona basali na ye ba vivre pour bazala pe ba mandiante ba senga pété na nzela. Alors comment jugez-vous? Je connais une église naïe bien très bien ça na Congo. J'étais le nom pour ma propre sécurité nanga. Ba foutara dîme mais à part dîme chaque fin du mois offrande il y a pasteur pour na carburant naïe. Offrande il y a pasteur pour na loyer. Offrande il y a pasteur pour na connexion internet. Offrande il y a pasteur pour na transport il y a ban la barquin de classe. Offrande il y a pasteur c'est-à-dire moni ba besoin nyonso bato bazadon au fond de naie pour la réparation voiture sur voiture et panne donc chaque fin du mois à part 10 000 ba pesa vous encouragez ça parce que le but déjà que ba père a déjà dit mais ba loin na dim ba ken au fond de internet au fond il y a transport au fond il y a réparation en tout cas au fond il y a et le mot sur baby nanda ou peut-être télévision pour ils alors déjà na pour bon c'est la pasteur quelque part on est en monté que on a plus que comme vous acceptez que ça exploiter bateau na ko expliquer on a ba façon mi balé là le biloko ils a vrai oui na expliquer on a ba façon mi balé façon liboso tango déjà tozopia ba dim na kati église eza po sunga mosali na nzambe azwa mwa carburant afuta mwa ndaku esunga mosali na nzambe pona vi na ye en dehors ya église et l'église nyonso eza na ba makoki ndenge moko te
L'église Moussousou, ils en a moi. Oui, tous en ensemble moko. Tous en ensemble moko. Mais l'église Moussousou kende batu baza 200, l'église Moussousou kende batu baza 50, l'église Moussousou kende batu baza 2000, l'église Moussousou kende batu baza 5000. L'église wana soko lobi otala ba finance nango, peut-être l'église oyo batu baza 100. Tant musu bato nyonso bapesi na mwa badim, tant musu baza mi bale to 4 na mwa mobimba. Tant musu mona. Comment appelle business hein? Teza business te makamonza mbeza business te. C'est-à-dire on calculer que beaucoup to combat 200 tout ce qu'on a dim te to bakisa moi. Na si ça na question, na si ça répond à question sinon de peur que bato ba comprendre. Église musu bato baza ka 100. Tant musu moni mwa pesili nango, bato mo bo bapesi dimika baza 4 personnes. Nadi mango ba pesi aussi union sur 4 temps musu ça va $10 parce que yo ebi to ça pe na mboka revenir ba to ezuila ba to za muke temps musu union sur sali na okaka tout témoin abolobi ba dim ndeni ba senga so ba dim azwaka ba dim temps musu dim tout témoin ju na ba église musu sali peka $40 tout 30. Wana ceux qui pasteur pareil na fin du mois basaleli collecte basaleli une offrande spéciale pour basungaye ngai na ko beta libakute mais na ko beta libaku wapi na église oyoyo et pas moi déjà supposons pasteur azan église il y a 2000 3000 4000 membres oyo na moi azan na capacité ya kozwa neti offrande neti ya kozwa 10 moko na moi tamsu ya 200 personnes ou 300 personnes et qui n'ont qu'à faire vivre et qu'à carburant kolata wana na cause là peut-être na koloba pourquoi basalion ce qui basalion on a propre volonté na bango c'est l'église et ça imposition te ya pasteur et ça idée te outé pas ya pasteur malgré cause là na me babito pambola na bisoka mosa na ce que ça bango moko wana pesa problème te mais ce que ça que au pasteur vraiment yenda imposango mais nanzela badim déjà il peut vivre il peut consommer carburant il peut colia il peut colata pantalon et wana eza peut-être tokoloba soka imposango lisusu tokoloba neza escroquerie tokoloba eza ko exploiter batu mais papa ngana otambola na mboko nazokende na église nazotambola na mboko yo nazotala église eza na église oyo ba pasteur nzamba pesi bango eza na ba nzamba pesi bango te mais lobite ke nzamba pia bango te ba continuer ko sala musala nzambe bénédiction yaka na tanzamba lingi bénédiction nzambe yaka na sérieux na engagement na biso na nzambe et comme na tamoko forcer te nzamba fongoli na ye musala nyonso komo le kabia. Comment interprétez-vous église pasteur qui vit dans vivre na prospérité? C'est-à-dire azana nyonso prospérité matérielle azana bandaku azana mituka azana nyonso bana na ye batanga na bapoto il vit très bien donc azana rapinate et sous sa revenu na ye les églises mais bandimio bazana kati église yango bazoko kata kotangisa bana bango te bandimio bazana église bazana même na ba difficulté ya kofuta randa pour chaque fin du mois. Comment interprétez-vous cela? Pasteur azana bozui akendaka bapoto bana batanga na bapoto mais bandimi azana bango na église bazo mener vie moko ya pasi bazora mukie wana donc ça dit sous qui est revenu à pasteur ezara en église surtout dans système comme mikolo qui ba multiplication ba offrande ba service et bela ba offrande. Comment vous interprétez ça? Au mon église eza na rôle moko d'abord réseau jouer rôle mode spirituel. Église ezana pour l'exabatunzela nzambe mais évangile obiso tozote ya lelo eza pe accompagner na social yango moni Jésus tangoye ateaki ka parole de Dieu te mais comment ki pe na moment moko boye asokipa ki pe na social abatu batu balande bayoki nzala bazana eloko olia te Jésus est là pour vie à multiplier mapa apesi batu wana quelque chose ya kolia po bazala makasi ba continuer pe koyoka ye ba continuer pe kolanda ye ba continuer kozala na ye po ba continuer ko sala musala oye a sengelaki a sengaki na bango. Donc en fait pasteur Wazana Bozui il peut aussi soit
créer des activités sociales où il permettre pe nakata ba activité ngo msupeka to engager bande ko bazan église boba o bazo sala ngote naza a penza te pona ko condamner. Non, on est en train de parler de venir tozolo bela raison et do sala ke batulelo aboy na ko pesa bingai mutona na ba mbongo ne les belé ngako tu ndako na wafuta $50 yenda kuneza suki na ma campagne siko moi $100 na nga na zui na ke PC sudim to na ke ne so foot offrande to aider bato bongo bas de venir à la raison. En tout cas loko wana pasteur mutu o azana besoin apesa dim loko les a bibliques atalate bozui à pasteur azala na bozui ndenge nini et changer bible te. Vous pensez pas que le plus grand devoir il y a pasteur Isaiah Koluka qu'on travailler parce que vous avez dit quelque chose au début qui est très capital. Moi d'ailleurs, pasteur Paul, c'est là où tout a commencé dans ma vie, de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que toutes ces choses-là me seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est les finances, c'est tout, le succès, la réussite, tout aux en ce qui dans développer relation à yo, il y a malam munanzambe, est-ce que vous pensez pas que il serait pas bien pour un pasteur qui encadre des gens de voir que batubazo qu'on arrive qu'on vivre l'abondance au Jésus-Christ a qui est la vie en abondance, c'est-à-dire charge wana olé rozong sabandi mikolobake kolana na otenenge pasteur azero pambama kotala ngote yo pesa kaka. Mais pourquoi pas bino ba pasteur bon bana d'abord le babon, moi je vais prospérer, je veux que bato bazan église tonga nanga ba mata ata ba okomane monanga te, mais au moins qu'on sente la prospérité, qu'on sente que les gens va vivre bien et ça peut source à motivation à bato ayebi que en tout cas voilà. Na lobby nangango mais peut-être na finir penser nangate na lobby église eza na rôle ya liboso eza non spirituel kolakisa bato nzela nzambe toza pe na deuxième rôle social. Jésus ateyaki azo multiplier pe mapa po apesa bato vie pasteur oyo nzambe déjà sapesi ye bamoyen ebele oyo aza déjà na bamoyen ebele apambwami. C'est vrai, il faut tenir compte, il y a social, il y a bato na niveau église. C'est-à-dire ceux qui naza na babozui moko na pambwami déjà na nzela église naza na babozui ebele na kosala des choses pour aider peuple de Dieu au bazwa na kati ya église. Na ko créer les activités ou ekosala ke tant musu na nzela ba activité ngo to engager kaka bato pe ba na kati église de façon que va travailler. Et ça m'a bête passer à ko créer pe boulangerie. Nanzela boulangerie wana toza na besoin 4 bato basala ou 5 tozuka apé 5 en église oyo bakoza na capacité à travailler toche bango wana ba travailler bazo zo salaire na bango normal na kati église nazaki content na ke na njili na mon église mo bazo tonga collège na quartier 7 na Bokotanga Kombo ozomona soki lelo esili bakoza na besoin sentinelle moko bazuka ndeko moko na kati église bache sentinelle bakoza na besoin mutu moko tam sous chauffeur bazuka mutu moko ayibi kokumba na kati église wana eza ba action oyoyo pasteur déjà pambwami akoki kosala pona obtenir compte ya bato ope bazwa en église bazana moi ba difficulté ko pesa bango moi misala. Pasteur est là aussi pour ça côté à liloba ko s'occuper pe na social à bato. Mais peut-être bao bazo sala ngote ngana ko encourager bango ka basala ngo, pas les condamner mais les encourager. Peut-être nan nous baza ressaisiter peut-être non ba saisir ngote ceux qui ba ko comprendre ko sala ngo ezala malamu pour aider l'église. Mais et lo konde siko ngana ko loba que pasteur mokaza déjà na bozui ke ngalo wana ke église naza na bozui lokola ete na pia dimité te wana ndeza eza réflexion moko soki mutu akenda église a sali yango na oloba a sali réflexion moko ya mabe parce que yo tango ozopesa te po pasteur alobi no pesa ozopesa parce que ça ekomami na bible et to mema badim na biso na maison ya nzambe yo pesi yo kokisi no parole de Dieu. Et puis papa Vincent na ko biso que ne pense pas que mutu soka za pauvre mais azopesa muke no aza na kati ya église soit azokokisa azopia dim na ye azopia offrande na ye ne pense pas qu'autika la pauvre libela na libela. Parce que tant que tu ça, la Bible dit c'est lui qui donne et reçoit. Et muto azo pesa, nzamba zongi c'est la kaye. Muto azo pesa, nzamba o pesa. La Bible dit c'est lui qui sème dans Psaume chapitre 126 verset 56. La Bible dit c'est lui qui sème avec des larmes, à moissonner avec des chants d'allégresse, à moissonner avec des cris d'allégresse, à bouka kaka nako sepela. Yango moni Bible dit le matin sème ta semence et le soir
qu'on peut ça repoter dans le beau qu'on nous s'aimer encore parce qu'on y habite nini ou qu'on produire lobby. Donc tout ce qui a lobby à la bougie à pasteur, c'est vrai belé ba opé ça té. Oui, ça constate tout ça li. Dans l'église belé lo poto kene tok bena ko clore parce que sinon t'es pas pasteur Paul, je pense que dès dans sous la no mara belé mo la mutu et au sein peut-être une autre émission parce que maman sur les a vraiment mo belé Lélo, c'est qu'on a fait un constat. Bah, église. Lélo. Vous allez voir, pendant ce pasteur athée, bah, service et ça, la mine et ça, la maca. Vous allez voir après, bah, moment va prière et bandi. Mais la prière au coup en église, tout bengana moli ma pauvreté. En tout cas, le monde a peine à battre, bah, bandi ko tout à ma colonne, c'est à bengana moli ma pauvreté. Mais tu vas voir. Et là, on peut changer ta vie à Batouana. Une année, 2 ans, 3 ans après, chaque kilt, bah benganaka moli ma pauvreté. Mais bah comme rappel, na prospérité on a été. Les problèmes pour na yo pasteur ça se situe où? Pasteur, to prière on a nezo sala maber ou bengana moli ma pauvreté. En tout cas, merci. Question yo ezo tout na ma penza mingi. Maintenant, go préféré mingi to expliquant selon la parole de Dieu. Premièrement, molimo ya pauvreté, bachasakaye en donnant les 10 000 les offrandes. Merci. En donnant les 10 000 les offrandes. Mouto azo chassé molimo ya pauvreté, mais sans toutefois accomplir le devoir sacré. Il y a opia dîme, il y a opia offrande. Atato sali na biso 1000 jours ya jeûne et prière. Pour nous bengana molimo pauvreté, parce que natan les anamo molimo penza pauvreté. Et ça que mutu azope sanete le col azope sanaete et voilà donc même nzamba lo bien on a bible na ag bozo kanisa kozwa ebele mais bozo zwa mukie c'est-à-dire nganzambe na toboli ba poche na bino na ag chapitre 2 verset 11 nganzambe na toboli ba poche na bino de façon que ceux qui boivent quelque chose ils ont tombé. Donc c'est-à-dire bozo mona vraiment boka ou qui sécheresse na vie parce que bozo négliger ma maison. Bozo négligé, donc ça dit les 10 000 les offrandes. Donc voilà, moli moi pauvreté, babenganarango nanu penza nanu te na prière. C'est d'abord babenganarango na repesa badim, na repesa bofrande na yo selon nzamba zo pia ya muke ozozwa, ozolongo la dim, ozolongo l'offrande déjà moyen liboso à chasser moli moi pauvreté, zalaka nanu te prière. Moyen yami balé à kobengana moli moi pauvreté ezara musala. Lelo e batebele a aucune église. Tout bandi ko chasser molimo à pauvreté, mais il ne travaille pas. À ça la kate. Molimo na ebité et okene na prière, mais yo après prière à nos zongi, olali na onandako, olamukiti na 12 heures. Continuer ba prière na ndako. Olali na yo, pour continuer soit ba prière na ndako pendant que Papa Vincent Bimi na moi c'est moi azoluka ba information pour informer batu mutu moka ko kanisata na moi 100 francs parce que apambola marananzela Papa Vincent mutu mususu alamuki na moi tongo aki ata kotelema kobelela ta quelque part et voilà poko zongi poko koki azongi ndako ata na moi 1000 francs molimo pauvreté ba benganango pour deuxièmement na musala na nzela ya musala. Et mutufu azala na courage ya kokende musala ya ko luka ya ko sala ya ko travailler parce que Bible dit celui qui ne veut pas travailler qui ne mange pas non plus. Même nzambe tango a créé mutu Adam na Eva tchebango na kata jardin Bible dit a tchebango na jardin pour cultiver les jardins. Donc nzambe déjà na création na Genèse na commencement a placé mutu na jardin pour travailler pour cultiver les jardins pour cultiver la terre. Mutu azalaki na jardin il travaillait déjà. Adam azalaki na jardin zo sala azo kenge la jardin donc azo jouer rôle la sentinelle pour nzamba zo kenge la jardin ko tia ordre na jardin banyama balaki wana donc mutu déjà bande ko travailler mutu liboso nzamba kelaki donc deuxième fois ça ko travailler mais sikoyo lelo ezape na phénomène mususu oyo yo toko lexa spiritualité te to ignorer ba makamuso ezo salama lelo pe na mukili toza batebele bazo sala mais bazo yeba penzela mbongo ezo kendete bato belé lelo pena bazo sala akoki pe ko sala quelque chose mais lelo ba famille na biso tozali mon avancement ezate au mona moi noko moko boye au mona moi tata moi si moko boye mama leki moko boye azotala yebana na ye baza na position penzate mais moi na ndekone songolo moko asungaka moi famille asalaka moi muke abimaka moi jalousie lelo ezokota par rapport à pauvreté au mona temps mususu ayepe opesi mbongo bien au kabele mama leki kendo olia na ndako
na mbongo wana ke makambo ke sala nango te mutu azosala azosala na ye mazomona ntango mosusu mwa bablocage moko boye neti azoavance te mazosimba mbongo azomona nzela ezokende te molimo ya pauvreté ezalaka bongo mutu azwi mbongo ebele mutu abandi maladi na ndako mutu abandi kobela mbongo wana azwaki akoki kosala ata mwa mabela moke mpo na bana ata na mpasa oyo atonga yango ata malembe omona eke na sante azwi susu mwa mbongo likambo moko monene koyi na famille ta mosusu papa ne mama na ye adepense ngo donc soki aza na mbongo te eloko eza te wana soki mutu oyo azovivre bamakambo pareil azali c'est que eza na milimo moko ezotravailler derrière pour bloquer sa finance ademere na kati ya pauvreté koya na kati église mutu pareil mpo basalele prière mpa mosali na nzambe wana c'est faisable eza mabe te mais place nde ekozala mabe lelo soki ekomi généralisé na mutu aza ne na problème te asalaka ne te badevoir mosusu ya nzambe di mofrande azopia te babenga na molimo ya pauvreté wana nde sikoyo place wana nakoloba mwa libungi moke ekoki kozala libongo moke kozala pasteur que diriez-vous na likambo ekoma lelo tosambelela bato baye na ba $1000 toleki ya bato ya 500 toleki ya bato ya 200 toleki ya bato ya 100 ya 50 c'est biblique vous soutenez ça nako lobate que nako lobate que je soutiens différence à ma prière que oh pour appeler 1000 prières moko spécial il y a 1000 te wana naza mosai na nzambe ezeloko na soutena namte na soutena nanu te mutu na mutapesaka selon revenu na ye mutu apambolaka mutu ntango mutu apesi na église eza pasteur te mutu apambolaka mutu ntango mutu aye na don moko quelconque na église ezalaka nzambe donc nzambe ye moko nga na kosala prière mpo na bato nyonso nzambe ye moko akotala oyo apesi 1000 ayebi oyo akopesa ye nzambe moko akotala oyo apesi 500 ayebi ndenge akopesa ye oyo apesi 200 nzambe akoyeba ndenge akopesa ye me nga nakozala te na kati église na dirigeaka église naza deuxième pasteur église na Paris et voilà napesi papa na nga titulaire na ngai mbote papa Félix Makala waza pasteur titulaire na centre Bethel donc voilà na pesi mbote voilà biso to sala bongote to za pesika to sala musala nzambe to futaka impôt église futaka impôt église futaka ba taxe foncière église futaka ba charge belé soki to za na moment où esenga ke to futa to senga peuple de Dieu mutonyo so ko cotiser et azui enveloppe ou akocha 100 che ou akocha 50 che ou akocha 20 che ou akocha 200 che ale torobi en tout cas nzambe kanisela batu nyonso bache non prière mo spécial na batu bache 100 ngesika nazali kosala musala nzambe eza ba pratique to sala raté. Que direz-vous na bato batotala biso balemba kopesa na ndako ya nzambe parce que ba raison non se totu ko énumérer awa avant to kota étape mususu ya mission na biso poto 6 salango parce que je vois que mamolo beza tellement belé et au sein na biso peut-être ba mission mususu mais que direz-vous d'abord avant to na suka na deuxième aspect na biso na bandeko to balemba pendant un frère moko na yeba na Kinshasa c'est un ami ayebisanga bi Vincent na gena église ya frère moko pa ayemba rapé aza pasteur ayemba rapé abi na kenda kuna ozo senti pena ke abi nazonga piaka nazangi na mbongo na poche nazongi ni lorote abi mais ozo senti ke mutu façon to senga bino mbongo do ana posa pena do o yaki na ngwana o somba bomba ke na fo bi makaka nazo multiplier ka bo frande o likambu ya bo o likamba do abi multiplication ti esala ke dimanche prochain mwana ke l'église ezaki te pona mona question na ke kuna na ozanga mbongo et non seulement nous avons mais ceux nous avons pété érogéné parce que côté les mawana et ça moi soni ba battre les mawana ina voisin mona ya zo télé maté et décourageant que ni même église wana po façon esengi ni mbongo en tout cas et commis annexé que direz-vous na bateau ba comment décourager na makambo ya façon de faire ya bateau belina ya kosenga ba mbongo na l'église. En tout cas ngana ko lobana ndeko wana oya kutani na problème wana ya kovanda na ndaku peut-être ndeko vanda na ndaku eza mabe na mukilio toza lelo beglise ya malamu ezali beglise ya mabe pe ezali et ezosenga kana biso kosala choix ya église ka ya malamu ezeloko ngana ko koloba nayebi beglise ebele baza ko abiser beglise pe ebele baza pe correct tisikoyo kovanda nde na ndako wana eza mabe soki namoni par rapport ya bible par rapport à foi nanga église moko vraiment bazozala moi un peu à côté
na façon ya etambusili musala nzambe moi bambebe ezali belo ezo risqué pour na sali nanga un jour na perdre yango na ko encourager mutu wana avanda na ndako te mais peut-être à sala encore à prier le son nzambe nzambe a talisa ye église nino ya malamu parce que ezali eza même ebele église nino ya malamu oyo ye esengeli na ye kokende pona kokola na ye donc akoki kokende kuna l'église ya malamu ezali bapasteur ya malamu bazali mais c'est parce que totalaka mingi bafo totalaka mingi bafo mais nayebi ke bapasteur ya malamu bazali ya babien bazali baeglise ya malamu ezali kovanda na ndako eza solution te bénédiction ezalaka na présence ya nzambe aluka nde église ya malamu nzambe akotalise na prière azwa ntango obondela oyo nzamba ko convaincre ya ko tshaya na mutema ke akende esika wana akei pona sali alobiko na ye pona lobiko na ye pasteur ndeko moko abi ngai en tout cas na kinanga église te pokuna baza ko ba na français ko extopier ngado bazo silisa nga nyonso za na poche na préféré musala na salaka soki na comme na fin du mois na longoli 1/10 musala na ke pesa ba orphelin ba handicapé na ba vieillard asali malamu to asali mabe asali malamu to asali mabe pratique wana abi na yemi nanga olena ke pesa en église na préféré na pesa nango babola ba orphelin na orphelinat moko bonaki ça nga donne orphelinat donne homme de verre mo puis don na ba handicapé ko sala domoko boye na ba vieillard ko sala domoko boye na ba orphelin eza biblique mais to benga ngo dimité to benga ngo dimité tant to che kombo dim bakendo tika ngo na église dim bakendo tika ngo na église mais ba processus à bénédiction nzamba laksi biso ba chemin belé na bible ko pesa dim ezali ko sunga pe ba orphelin na ba veuve ba handicapé ba bato baza na difficulté ezapé biblique biso soko yepa na biso na église na Paris au mona toza na service moko spécial to bengango banque alimentaire c'est-à-dire to pesa ba denrée alimentaire na bandeko baza na ba difficulté à vie toza na journée toza na ba jour o toza kanango na semaine toza lango chaque jeudi toza lango na chaque samedi 2 fois par semaine chaque jeudi une église Bethel baba tubayaka topesa na 60 personnes toza na 60 tickets oyo soki mutaye selon ndenge bato bazoyela tokabuli batike soki 60 esili na temps service ebandaka tobengi topesi babiloko topesa soki mutaka sali ba course nango na supermarché na Paris biloko mutu moko akozwa eza biloko peut-être ako dépasser 150 €, ako dépenser 120 €, 130 €, mais biso pesa yango gratuitement na 60 personnes na chaque samedi topesa yango et muto yo azokanisa kopesa ba veuve banani asaline bien c'est une bonne chose j'encourage même muto azosalango à continuer kosalango mais asalango na dimité soki neta 100 €, akolongola dimine ke église atika na 90 €, soit akolongola 10 € moko boy asunga veuve moko orphelin asalango wana eza penza eloko moko malamu j'encourage ça. Voilà donc il faut pas kozwara dim ko utiliser ngo kona parce que wana eza sous dim tenenge pasteur à lobby toujours na etali ba église de réveil pour attirer les gens te bi que bato mingi bazo utiliser bloko mi balelelo prophétie na ba miracle et souci na koluka ba miracle lelo tozomona batu en pleine kilt maman moi egine na mbongo te na sac asali prière asimbi sac ayisi maman na beta sac on a 7 fois maman na beti sac 7 fois fond la boy a fourni non sac le résultat na 4 7 fois albine loba amen 7 fois amen a fourni boy misi 10 000 $. Muto mo aya za na mbongo te batinde ke no so mambisi na wenza so mimbisi na wenza ye nango basali prière ba fourni boy mbongo ebimi na 4 ba pratique wana lelo oyo et comme il peut en attirer battu déjà bajara ba pratique à bongo c'est vrai Jésus-Christ a multiplié qui mapa na tout ça banini mais je veux pas juger mais il a tout na yo musala nzambe si vous soutenez ça muto ayene na mbongo te basambelele saki 7 fois 10 000 $ ebimi na kati muto azana mbongo te basomi mbisi bafongoli ebimisi mbongo na kati bonzambe kaka to
déjà miracle, hein, miracle na Bible hein, et Salama. Jésus na tamoko boye azaki na besoin mbongo atindi Pierre. Atindi Pierre kende lobambisi alobimbisi afongoli munogone bazui statel. Une pièce d'argent. Ils ont une valeur à 4 drachmes. Parce qu'à l'époque, il y a César, bazofuta bempo na bangwana, ils ont 2 drachmes, 2 drachmes. Et bazu pièce moko ya stater, ils ont une valeur à 4 drachmes. Futa un pot na Pierre naie. Jésus a foutu un pot, c'est un miracle. Mbongo utana katambisi. Miracle. Miracle tokobo yangote Bible bi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Batonyo so bandimeli kombo nzambe miracle kolanda bango. Et miracle lelo peu importe ndenge salameli. Soki eza nango uti pa nzambe gloire à Dieu. Mais soki nde uti pa nzambe te eza nde ba miracle otobo yaga toko condamné. Mutuna muto azo sala miracle yebi origine nango. Mais biso moni toza batu nzamba pesi biso miso mibale makambo so azo révéler biso misusu azo bombeza pona yemoko oyo biso toza révéler te na koko juger te mais na mutu nyonso oyo ayebi kazo sala miracle soki miracle ngo mutu aza derrière miracle ngo eza yemoko nzambe gloire à Dieu nzamba zo lokumu mais na koki penza ko interpeller na ba homme de Dieu nyonso o bakozo libako kolanda biso na za supérieur na bango te mais o nyonso na kwanzali ayebi kazo sala miracle et que origine ya miracle neza nzambe te a se repentir azonga na présence ya nzambe azongela nzambe nzambe azanzamba miracle ayebi na tanini oyo azosala pepa ndeko mususu arosala pepa na ye lelo ebele oyo peut-être otengami ezaka apprécié kuna bato batondi ebele parce que miracle moko esalamaki lokola ngai nzambe nana amemi nga na dimension wana te ntango mosusu ememi mutu na esprit ya koanvie ake nzela mabe oyo bible obi mpe to anvie te mutu azosala miracle soki eza nzambe nga nakoyeba te betisaki 7 fois nako lobate mbamo eza faux nako lobate eza vrai mais mutu asali miracle na yemo ayebi soki eza nzambe to eza nzambe te so eza nzambe gloire à Dieu so eza nzambe te à se repentir car c'est ce que je peux dire. Voilà, pasteur, je pense que vu le temps, pendant l'état de devenir à l'église de réveil, le loto s'est limité dans l'aspect finance. Comme ça, tu refixer sur notre programme pour tout le l'aspect, mon souci éthique, pour nous mais les lots, même bateau, bazana poto, babengara biso, Vincent, nazana ba problème, nazo yebate, na oluka basala nzamini parce que basala nzamini nyonso bakomika ka soro yeli problème, ozana olena na aider ye mona fasi ngona nuka ko front. Yo soko yeli problème no passer nazana likamoko songolo pakala, eza ba bazana poto. Eza ba ona kishasa a 27 ozo yebate. Soko yeli no problème, ola traiter na no problème ozana ngo, ya singona no front, abi bon ayoki problème no mais pesa na no front. Batu bazoui ba société basala nini pasteur. Ah, ndeko Vincent, question oyo eza biloko c'est vrai zo salama na yoki yango pe na bandeko ebele mais oyo kute ezala sana marché déjà bamo na oloba déjà que basala na nzambe o nyonso bazo salango ezaka lokoso ezaka lokoso ezaka lokoso na o bazo salango bayibi ke bazo salama be Baby ke bazo salamabe nga azote évangile nzambe ça fait 22 ans lelo eza na mutu moko ta yana prier pour na na senga mbongo azate na zana voix na la voix du peuple si tu as beaucoup suivi na poto kuna toebi na vandaka pe na landa ngo na Paris et ça fait 22 ans na musala nzambe ko banda Kinshasa totamboli mwa bamboka ebele ba Nigeria ba Cameroun Maroc et puis toza na Paris lelo tozo apeta obima kokende mwa ba Espagne ba Belgique et na salango namte ke mutu moka ye likambo moko bozo déranger ye na senga mbongo tosambela pona bandeko azaki na sida biki na senga pelo te tosambela pona bandeko ba difficulté belé ya misala plusieurs années na chômage à luki à kotisi ba demande par-ci par-là musala ezate tosambeli azu musala et na senga mutu tembongo donc biso tozana tepo to senga batumbongo parce que miracle biso tem to salango ezanzamba zo salango soki muta komi ko taxer
nakomi ko taxé apona prier pona na promo nango pesa nano offrande avant na prier pona yo wana komi mabe mais muto yo nde nasambeli pona soka moni miracle na sima pe amona miracle na koyebisa te apesa ngo offrande soki ye moko Saint Esprit asimbi conscience na ye que Moussa Nanzamba Sambela ki ponanga nakendo kopesa offrande epai na Nzambe na nzela na ye aye nango gloire à Dieu mais soka ye nango te nako réclamaka ngo te nako sengaka pete nako tunaka pete nako tchaka pete avant na prier pona mutumbonga en tout cas basa na Nzambo nyonso bazo sala ngo Nzamba limbisa bango mais ils ont vraiment une faute très grave pour l'évangile en Nzambe lelo et na osenga bango vraiment que ceux qui bazo continuer au salon d'arrêter parce que ça biblique. Voilà, pasteur, to zosuka walelo na ngaka na peso dernier mot un message na oni ropesa na bana Nzambe tout la biso oyo balemba ko kenelenda kwa Nzambe pona mabitali finance orebisa bango nini et sous question signe nini o mutaro yebake o vraiment Izali etonga ya Nzambe ya solo. Ok, en tout cas, Isa motuna peut-être aussi les sapé mission. Nako yebisa na bandeko nyonso balembi bavandi na bandaku bakenda so église te par rapport bazana ba déception na o etali finance nga nako senga na bango nyonso o bazolanda biso na nzela ya la voix du peuple esika bazwami en tout cas conseil nga nako pesa bango bible lobi na biso que moto atie maboko na chari et que atali sima aza dignité pona bokonzi na Nzambe na osenga na bango bazongela Nzambe ba zwa makasi wana ya koluka une église oyo yo eza ya malamu ya koluka esika oyo o pasteur aza ya malamu de façon que ba kende koyoka liloba Nzambe soki Nzambe apesi ye et kalinga pia di mapesi soki Nzambe apesi alinga pesa une offrande pour na soutien mosala Nzambe apesi mais ba vanda na ndaku te ko vanda na ndaku et okokota bulembu un jour ozo sambela su tozo tanga su bible te et ozala passe mingi pour na foi na ye toza na besoin ya foi to arrosa yango tous les jours apôtre Paul abi Apollos a planté moi j'ai arrosé et Nzambe nazo kolisa donc liloba na Nzambe eza mai oyo tangu nyonso tozo na présence na Nzambe tozo kango ezo kolisa biso donc ba kuluka église ya malamu po ba continuer ko kaliloba Nzambe ba vanda na ndaku te ndaku ezo résoudre loko te za solution te et des questions ami balé signe oyo ko sala ke to ba église o eza malamu eza bible bi on reconnaîtra l'arbre par ses fruits et ceux qui déjà tozo kota na kat église to moni pasteur déjà na kat église to moni pasteur objectif na eza sali ya milimo ya batu eza premier signe ezola biso ke église eza malamu mais pasteur oyo pona ye ndenga zo fonctionner objectif ne premier eza richesse na ye objectif ne premier eza ye azwa mituka objectif ne premier ye asomba ba mapangu to mona bango église zo futela mais ye mo kazana deux parcelles voilà wana déjà eza déjà ba signe ezola objectif ya pasteur eza musala Nzambe te donc et signe ya liboso zo la biso église eza malamu soki pasteur aza d'abord na souci ya lobi kwa batu sali ya batu ba kota lola non ye abonga non ye azala bien que avant on a coûté na consultation $10 comment ba fiche donc on a déjà tant tout monde tant tout monde biloko bongo zo laksa que église eza malamu te pasteur ava yamba batazo tala ato yesima mais ceux qui yo sala na banque mutu moko wazaneka pauvre mo boate karate boko tilanga na noye ma yesima wa ye liboso eza ba sine zo laksa que pasteur azo welela na mo limo ya batute donc sine liboso zaka to tala pasteur tout le monde a quatre naïe. Déjà beaucoup de pasteur faut son fiche à consultation. Non, on est bien té. On est bien té. L'église est pasteur azana pour mon naïe passi. Au sala un mois non mon pasteur té wana c'est mauvais. Pasteur azana pour le peuple de Dieu, il travaille pour Nzambe pour le peuple de Dieu, pour Dieu et Nanzela ba peuple Nzamba pesi bango bakamba. Fois la mutoyo peuple de Dieu azana posana ya mona gai facilement. Bato bazana posana pour na prière conseil ba mona ke facilement. Donc azapena na souci ya batu. Azapena na souci wana, azapena na compassion ya batu. Et bakota bokondi na Nzambe bazala bien et ça signe liboso zo l'acception que c'est une bonne église.
Pasteur Paul, il y a des gens qui sont captivés dans le message. J'aimerais que, au PSG, adresse l'église, mais ça va nous dans la poste à vous contacter. Peut-être pour un solo mot un peu en privé, rejoindre le numéro à Awa, le numéro à Libanda, il y a place aux Zala. Nazana, nous pour le moment, on peut ce numéro à Kinshasa 081 881 et 56 96. Donc 081 881 56 96 Nasuka, donc Atoba 96. Et je crois que mes collègues peut-être Nagozonga na Mboka Nabiso d'ici mois prochain. Et wana numéro nanga ya Paris, ezali pona batuba na Paris, Tobetambama 06 05 51 06 33. Donc 06 05 51 06 33. Wana bozunga directement église ezana na Paris, centre évangélique Bethel. Oyo tozo sala musala nzambe. Bisos d'abord le salut des âmes, la compassion des âmes et wana des objectifs na biso nzambe apambola. Un message pour na ba ndeko na biso tout ya Bethel bazotala biso amoni pasteur na bango. Ah bandeko Bethel o bazolanda biso o baza awa na Kinshasa na o bazolanda biso na France, tozan église par-ci par-là na Belgique, tozan église Martinique, Guadeloupe, bandeko nyonso Bethel nzambe apambola binesika bo zwami. Toza na mois d'août, mois au batonio so bozalaka par-ci par-là na vacances, tant so boza musika pasteur, musika ya église na bino, mais non senga na bino sika nyonso tozali to témoigner de Christ. A toza na vacances, kotika te mutu moko azwa pembe na yo ayebi nzambe te. Témoigner toujours Christ. Bible bito kende partout dans le monde entier. To sala na toutes les nations ba disciples en Zambé. Donc si ka besoin mi bandeko nyonso a Bethel et to continuer musalo to sala ensemble ya ko évangéliser, ya ko sauver les âmes au bazo bunga et boyebi devise na biso na Bethel c'est l'amour. Pourquoi pas si ko zwami ndeko azangi mayo pesie? Pourquoi pas si ko zwami ndeko azangi pantolo pesie? Pourquoi pas si ko zwami ndeko azangi makoki ya kokende kelasi ofuteli ata mwa moko et c'est comme ça que tozo tirer ma pamboli na biso pa ya Nzambe et à très bientôt tozo l'ensemble na Paris to tikali na mikolo mike ana Kinshasa et sika tozo continuer toujours na ba séminaire biblique tozo na yango mbote na ba ndeko nyonso ba mbingai awa na mboka Kinshasa donc na pesi mbote na évêque général Bishop Albert Kakenza Mwanambo na église nyonso foi abondante et na pesi mbote na Bishop Jean-Pierre Kyungu na église de la régénération na Binza Ozone bango pe ba mbibiso na pesi mbote na directeur général ya radio télé Sangomala mon pasteur Hubert na mwasi na ye mama Marceline o bango nyonso pe ba mbibiso na mboka ya Kinshasa mbote na pasteur Willy Lozolo mbote na pasteur Achille et mbote na pasteur Félix Makala oyaza mokambi na biso na Paris na centre évangélique Bethel et puis mbote na ba ancien nyonso Bethel mbote na bandeko nyonso et nzambe apambola bino mbote pe na bandeko nyonso bazolanda la voix du peuple balingaka ndeko na biso Vincent oazo sala musala ya malamu pona biso nzambe apambola bino. Merci pasteur, merci chers amis téléspectateurs. Je pense que c'est une émission où vraiment et pour nous aider, pour apporter lumière et belé. Je vous promets qu'il y a encore des thèmes où tu développer na pasteur Paul et temps na Kinshasa awa parce que surtout nous reçoit vraiment na bateau bazan na sainte doctrine bazo respecter bazan na kata ya exactitude de la parole de Dieu et baptême est belé à redévelopper na yé et bino pe so besoin na baptême pour proposer biso poto mekapé ko sala analyse pour nous rapporter lumière na oetali bana na Nzambe. Merci na bande retour bozuta na bino rota la émission bané baleti na suka et merci na équipe technique Parous et ça au caméraman assurié et puis na Hervé Hervé place aux AP Motenayo et na batutu botali émission en tout cas merci tout le monde ani prochainement na ba différentes choses na biso bye.